Comment te dire ce que je ressens? Mbote, Mamaso, Nicole, Beauté. Bonjour John Smith de Mwanjila, toujours au rendez-vous. Naïe vraiment les lots parce que Nazi m'appelle Ebele pour Nasuki ya maman So John. Nazi m'appelle Nazi Batoubalobina Leka, na expliqué encore biso pe aussi mingi batamangala na bapena lingala bien eloko nini esali ke suki nanga ekoma boye. Bon partager ko John partager vidéo. Bon partager na expliquer biso sombala moko eza malamu mingi. Vraiment partager cette vidéo pour que bandeko pe mususu bakoka ko profiter mbala moko. Po batu babengi mingi, bakomi mingi, po na kisi ya suki o nazo kotia ekolisi suki. Yango wana na ye lelo, po na meka ko expliquer encore. Donc, ngai nde nalobaki na ebandeli ba mama na ngai, nazala jamais na merci John. Nazala jamais na suki ebele, nazala toujours na problème ya suki. Toujours problème ya suki parce que suki ndo kokola vraiment bien te. Suki na ngeza yaki ya kokatana ezaki na madusu partout. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bokota boza ba mama na yebi ke ba mama na ngai toza vraiment na problème ya suki makasi. Donc yango wana na yena kabwana biso esengo o nga na zanango peut-être aussi ko aider ndeko moko. Alors bo partager vidéo. Bokoki pe aussi kokende ko s'abonner na chaîne na biso ya YouTube Mama So TV kuna pe bokomona ba biloko mwa ebele oyo aso louange ezo sala. Donc na ko expliquer kaka déjà na bandeko baza déjà en ligne o bakoya pe sima bakotala kaka aussi bino pe bo partager. Donc ngai na bato bayebi ngai na zala toujours na système ya ko tiaka foulard Peliputa na mutu comme perruque aussi pour nazala vraiment na suki ebele belete. Donc jusqu'à ce que nayaki kokutana na ndeko mobali moko na kombo ya Monsieur Aaron nde amekaki muke kotalisa ngai mpona nini suki na ngai ebotaka te nde amekaki koconseiller ngai produit oyo ngai pe nazo conseiller biso nyonso tokoka kosalela yango. Donc ezaki vraiment bongo kokutana ndeko wana nde ayekolakisa nga produit oyo nazolakisa bino mikolo nyonso babengi yango na kombo ya 5 en 1 nazolakisa mikolo nyonso po nabombeli bino sekele te nalobi sekele na biso na tout le monde na bandeko na nga nyonso tout de partout. Donc papa nalakisi nga kisi oyo ezali vraiment kisi te eza siro ya bamatiti kaka ya biso ya mboka oyo ezali ya aloe vera mutu nyonso tu ayi matiti ya aloe vera toyebi yango na Afrique. Donc bazosala yango na ndenge ya siro donc jus komela yango na ntongo oyo moko mikolo nyonso moko ti 30 jours. Soki 30 jours esili osesu carton mosusu po carton na kati eza ya 30. Donc osali yango 3 mois. Donc vous allez voir na 3 cartons et ça li au 90 ba flacon oyo. Omeli yango et vous sala au bien. Pourquoi komela yango? Parce que o sokola makila. Ngai ndeko na bino nazoloba lelo liboso na bino Nicole nazala na suki ya kokatana na tia bakisi ndenge na ndenge. Naza vraiment témoignage devant la bino de bozomona nga na tie même voire même na pilipili na tia ki na mutu na nga oto benga paprika. Babi nanga sangisa mama so na huile d'olive na tia yango na suki misinga bapota mpona nini nazaki na posa kaka nazala kaka na problème kaka ya kokolisa suki. Donc esali ke epesaki nga vraiment mwa pasi na pasi wana nde nasalaki ke
naye kokutana papa oyo alakisi ngai ntango alakisi ngai kisi oyo nabandaki kobanga komela yango mpona tobangaka bakisi ya komela me ntango namoni ke komela yango esali mabe te oyo amoni aza na question akokobenga na appel video na koexplike so olingi opose question bohésite te bobenga na appel video awa ka na telefone na koexplike oyo nazoexplike na bacoup de fil bobengi nga na bamessage oyo bokomeli nga eza makambo ya solo nameli kisi oyo pendant 3 mois tobenga yango kisi parceke ezali na kati ya bonjour papa Frank Nzinza donc nabengi yango kisi parceke eza na kati ya flacon mais eza nango biloko ya bafruit baplante na biso naturel ya aloe vera donc ntango nameli yango esali nga bien pourquoi namelaki yango na explike parce que soki toza na problème ya suki toza na tendance ya kozwa bamafuta nyonso kilikili komeka na mutu ozomeka ezosimba te parce que ozotia biloko ebele. Bonjour Magladys Molongi, nazomeka koexplike par rapport ya kisi oyo nga nasaleli ya suki na nga mabulu esili po bato babengi nga mingi nazongela encore video yango nazongela na explike vraiment bandeko na nga bien tokoka koprofite soki mpe moto ana question abenga na appel video na koexplike na koyebisa ya pose question na ye problème eza te donc nameli yango mpo emeka kosoigner d'abord makila bopartage video ko bamama Magladys bopartage papa Frank Sinda bopartage John comme ça bandeko mpe baprofite donc nameli yango mpo esokola makila po kisi oyo babengi 5 années ezosoigner maladie mitano nde tobengi 5 donc ko bamama Magladys bopartage papa Frank Sinda bopartage John comme ça bandeko mpe baprofite donc nameli yango mpo esokola makila po kisi oyo babengi 5 années ezosoigner maladie mitano nde tobengi 5 donc ezosoigner babouton na elongi bambuma na nzoto ezosoigner mwa banzela mike esalaka biso basini ya fatigue na elongi ya des fois na se ya misu ezosoigner basuki ya kokatana ezosoigner manzaka oyo mpe ekatanaka pamba kisi oyo ka moko donc bokoki kozwa ngo bonjour maman Florence nazoexplike kaka kisi na biso ya suki donc bokoki kotrouve yango kaka pa mama aso soki bolingi bokontakte ngai na 06 48 44 77 60. Bonjour collègue Florence Albertine nakotia pe numéro tout à l'heure donc nazongi koloba vraiment na lingala parce que bolobi naleka lisusu yango naleki lisusu na tosi biso bandeko nanga mpona explike donc esoigne na makila parce que tozala na tendance ya kotia bakisi kaka na poso okomona ezosunga ndeko mosusu me ezosunga te oyo boza na maladi moko te yango wana fo kobanda d'abord kosoigne makila na soigne makila na nga na kisi oyo pendant 3 mois ntango esili na bande komona bapoile moko ebotika na liboso ya elongi bapoile yango nde eza fragile na likola suki boye mais place ya bamadusu ezalaki na eloko te donc wana nakomaki na deuxième boîte ntango nabandi komona bongo epesinga makasi ale bopartage video nasali nini na continue nakoti na 3e boîte nde nakomi komona place ya bamadusu ekomi kosala neti babiloko ngo ezopike na kati neti banzube donc ezalaki suki ebandi kobotanga ti lelo ndenge nake kokatisa suki na nga natia yango vraiment na forme ya bien ndenge natie periki bino surtout bozosepela eza makambo ya solo yango mais eloko moko ndenge naloba vraiment nabeti sete soki moto ndimi ke outilize ki produit oyo ngai mama so nazolakisa biso esengeli kolanda vraiment mibeko ntina suka biso tozalaka presse ke nabongaka lelo kisi yango mpe ezosala te non il faut kokende na traitement ntina suka 3 mois ebele na boyi te mais soki olingi nzoto na yo okosala yango oyo na kati ya boîte ezali 30 wana ezali mpona valeur ya 146 € mpona 1 mois soki osala yango tous les 3 mois pendant 3 mois okozwa baresultat na yo réseau eza te ngai nazwa résultat yozwa te non eza poso te eza makila donc makila esoignamaka kaka na kisi moko donc voilà yango naye kokabola vraiment esengo wana na ye mpo oyo bolingaki nazonga bobengi nga bokomeli nga bandeko na tosi na ye merci mama Florence Albertine na ye nayebisi bandeko na nga nakoki kobombela bino te c'est ça
moto ebikisi nga suki eloko mosusu te moto akosa te soki olingi kokomande yango obengaka mama so nakoede yo tokomande yango mpe nakolandela yo tolanda vraimen kino suki ekosala lokola nga mpo biso nyonso tosepela soki esili nde tokoti na ye tokoti na bango mibale bazali oyo aza shampoing oyo azali babengaka lotion ye shampoing kosokola ye 2 fois na semaine mokolo ka oyo olingi osali mwa bouchon na yo moko ozwi otie na suki oningisi suki na yo très bien ovandi nango 15 à 20 minutes après osokoli mutu okausi yango bien ozwi sikoyo oyo otie ye aza na ye bagute lokola kisi moko miyoyo ya mama Florent tondosala na kisasa kala ezaka boba mama bandokotia biso na zolo donc yango oyo sikoyo ozotia bagute wana na place nyonso oyo ezali na libulu to na place nyonso olingi suki ebota donc tolobaka motu mobimba vraiment eza très bien napesi yango kutu kombo baproduit magique de Mama So TV alors bohésite na bino te bohésite te eza nango baproduit chimique te eza nango bakisi ya pamba te eza nango ka baplante na biso ya aloe vera donc boya vraiment bocontacte ngai bosalela bamama bozala desi te mpo nga motu na ngai bozokona sango mama so ataka fula nazalaki nango lokola batianga fer na motu mais epesi résultat ça veut dire que makambo malamu ebombami epai ya mama so bopartage video bokende mpe aussi na Facebook na page ya Mama So TV bokokuta mambo kitoko comme aussi na YouTube ya Mama So TV bokende ko s'abonner vraiment bandeko pona bosunga musala ya association louange pona bandeko na biso ba migrants botia maboko bo partager ba vidéo et osala vraiment malamu to sungana patience vraiment efuta kamal Mama Albertine ça c'est vrai mais biso to na patience te oka ki sango zo umela ki sango zo sala boy zela aussi sa traitement na yo ti 3 mois soko moni salite wono ko réclamer mais landela vraiment na ye na lobby nde bolingaki na sali yango nzamba pambola biso bo hésiter te bo contacter biso soki bona ngo besoin bo benga So Louange bo kozwa kisi na bino il y a aucun souci So Louange azawana na produit oyo bo commander basi mibale poni te mwasi mobali waza na problème kaka ya mabandi benga So Louange mama makambo ebongi bonjour Judith Fitu bobenga kaka So Louange bo inviter baninga babenga kaka So Louange bokozwa kisi na bino mpona kobongisa mabandi nyonso tozolango solution meshi ekotosa biso lisu te ke kataka suki non donc voilà Patrick Bidi yo na Florence Albertine babata baproblème bacollègue oyo en tout cas problème exacté on est ensemble Patrick Bidi Florence Albertine qui na deuxième boîte tant on a dit komona bongo epesinga makasi allez bo partager vidéo na sali nini na continuer na continue na troisième boîte nde na komi komona place ba madusu et comme kosala neti ba biloko mozo piquer na kati neti ba nzube donc ezaki suki ebandi kobotanga ti lelo ndenge nake kokatisa suki nanga na tia yango vraiment na forme ya bien ndenge na tie periki bino surtout bozosepela eza makambo ya solo yango mais eloko moko na ngina loba vraiment na beti sete soki muto ndimi ke o utiliser ki produit oyo ngai Mama So nazolakisa biso esengeli kolanda vraiment mibeko tina suka biso tozalaka pressé ke nabongaka lelo kisi yango mpe zosala te non il faut koke na traitement tina suka 3 mois ebele na boyi te mais soki olingi nzoto na yo okosala yango oyo na kati ya boîte ezali 30 wana ezali mpona valeur ya 146 € mpona 1 mois soki osala yango tous les 3 mois pendant 3 mois okozwa résultat na yo raison eza te nga nazwa résultat yozwa te non eza poso te eza makila donc makila esoignamaka kaka na kisi moko donc voilà yango na ye kokabola vraiment esengo wana na ye mpo oyo bolingaki nazonga bobengi nga bokomeli nga bandeko na tosi na ye merci Mama Florence Albertine na ye nayebisi bandeko na nga nakoki kobombela bino te c'est ça moto ebikisi nga suki eloko mosusu te
Mutakosa te soko liko commande yango benga ka mama so nako aider o to commande yango pe na kolandela yo to landa vraiment kino suki ekosala lokola nga po biso so to sepela soki sili nde tokoti na ye tokoti na bango mibale bazali oyo aza shampoing oyo azali babenga lotion ye shampoing kosokola ye 2 fois na semaine mokoloka oyo olingi osali mwa bouchon na moko ozi otie na suki oningisi suki na très bien ovandi nango 15 à 20 minutes après osokoli mutu okausi yango bien ozwi sikoyo oyo otie ye aza na ye bagute lokola kisi moko miyoyo ya mama Florence onosala na kisasa kala ezaka boba mama badokotia biso na zolo donc yango oyo sikoyo ozotia bagute wana na place nyonso oyo ezali na libulu to na place nyonso olingi suki ebota donc tolobaka motu mobimba vraiment eza très bien napesi yango kutu kombo baproduit magique de Mama So TV. Alors bohésite na bino te bohésite te eza nango baproduit chimique te eza nango bakisi ya pamba te eza nango ka baplante na biso ya aloe vera donc boya vraiment bocontacte ngai bosalela bamama bozala desi te mpo nga mutu na ngai bozoka na sango mama so ataka fula nazalaki nango lokola batianga fer na mutu mais epesi résultat ça veut dire que makambo malamu ebombami epai ya mama so bopartage video bokende mpe aussi na Facebook na page ya Mama So TV bokokuta mama kitoko comme aussi na YouTube ya Mama So TV bokende kosabone vraiment bandeko mpona bosunga mosala ya association louange mpona bandeko na biso bamigrant botia maboko bopartage bavideo ekosala vraiment malamu tosungana patience vraiment efutaka mama Albertine ça c'est vrai mais biso toana patience te oka okisi yango ezowumela kisi yango ezosala boye zela aussi sa traitement na yo ti 3 mois soko omoni esali te wana okoki koréclame mais landela vraiment na ye na lobi nde bolingaki nasali yango nzambe apambola biso bohésite te bocontacte biso soki bwana yango besoin bobenga So Louange bokozwa kisi na bino ya aucun souci So Louange aza wana na produit oyo bokomande basi mibale poni te mwasi mobali oyo aza na problème kaka ya mabandi benga So Louange mama makambo ebongi bonjour Judith Fitu bobenga kaka So Louange boinvite baninga babenga kaka So Louange bokozwa kisi na bino mpona kobongisa mabandi nyonso tozela yango solution meshi ekotosa biso lisu te ke kataka suki non donc voilà Patrick Bidi yo na Florence Albertine boabata baproblème bacollègue oyo en tout cas problème eza te on est ensemble Patrick Bidi Florence Albertine bacollègue nanga tokobaka na mosala donc voilà bakisi yango oyo mpona biso surtout nakomotika biso botikali malamu bomoni moto na nga fiera modèle oyo nazala boye te kala soki boye kala leo nakomi mpena nga wana motu tiaka ti Paris mopepe mpe ezoleka ça fait toujours du bien pour la santé et puis na morale soki suki eza vraiment kitoko te merci maman Bertine amen et puis soki suki eza kitoko te vraiment eza pena kitoko te merci bosomba ya Judith yebisa bacamarade na yo me basere église bandeko mosusu aussi autour na yo donc ezala très bien mama so est là pour tout le monde donc tosali bongo mbala nsima tomonani bobenga mabandi esila mama Florence solution mabandi emonani chez So Louange So Louange Mama So TV naozela bino nyonso bamama na nga de partout bopanza video po tosunga baninga tozala baegoiste te nga na lobi mpona boye kozala egoiste bino mpe bopanza soki ekoli makasi Judith yo oyebi ya Nicole mabandi ya suka donc etala epesi vraiment malamu mingi produit kaka oyo kotosa kaka traitement et puis voilà merci tomoni mbala nsima bye bye